Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis et fidèles de La Foi TV, bonjour. Et bienvenue dans cette belle émission que je vous présente aujourd'hui, Autre Scène. Autre Scène, une émission culturelle basée sur le théâtre et cinéma congolais. Aujourd'hui, j'ai le réel de recevoir pour vous un artiste comédien, un cinéaste congolais. Il est parmi les anciens, parmi les vieux aujourd'hui. Et il a fait la pluie et les bons moments dans le monde des théâtres congolais. Lui, c'est Moutouakala, Papa Ntsakala. Bonjour, Papa Ntsakala. Bonjour, Rabbi Mavinga. Papa Ntsakala, honorable Moutouakala. Ya Johnny. Ya Johnny. Voilà, avec lui, nous allons nous entretenir pendant près de 40 minutes. Et vous êtes sur De La Foi TV, ne zappez pas. Une chaîne chrétienne, une chaîne de la foi en Christ. Donc, ne zappez pas. On est donc là, on va parler avec lui. Nous allons essayer de faire quelques analyses et on va comparer les théâtres. Aujourd'hui, le monde des théâtres, apparemment, rien n'évolue. Les artistes ne se retrouvent pas. Et certains disent que... bon, beaucoup de choses sur ça. On va essayer de parler de ça. On va essayer de parler des activités des artistes, les répétitions, les tournages et tout ce qui est autour de nos artistes et comédiens avec Papa Ntsakala. Je sais pas le Lelo parce qu'il est à Yebi Théâtre. À 8 ans, il y a ça. Presque toute sa vie, il a eu un théâtre. Ming na bien encore ma bouquet et ça là moi bien. Et Papa Ntsakala. Au bandit théâtre na nini et au sali yango. Ndenge nini netina yoko ta tête so ko ça sera moi bref parcours na yo et ça la moi bien na mukuste vraiment franchement parlant na loba na explica na be mission nyonso o ba tunanga ba question wana na explica déjà monde ya vie parce que ngaso na laki na komangi na monde théâtre te ngana za la pe joueur grand joueur na bobeta jogo ko pone bobeta bali makasi vous avez ta poste ailier gauche. Oh, dis-le au débris à Ganayo. Âge n'a pas salang au sauté. Mais il y a que tant que une association nabiso Ascom, association sportive des comédiens. Hein? Donc na que gauche na ocha ba bi formidable wana bangade na 7 mangwa una 9 mbalo sumo pas ali gobeta. Mais toi qui sommes donc ça va bi grave. Mais tant on a moni monde ngo ya bale Nabino, monde artistique. Qui ici, Batwa Mouna Nabani, qui c'est les qui? Dans monde artistique, comédie. Donc, on a banni théâtre dans le 77. Ça fait combien d'années? 77, on a banni théâtre. Le théâtre quartier, on a le Bakana, Cocodian, Zomolila, Irlande, Bamousabou, Azana Suisse, Bamaville, Azana Angola, Bamambri, Coco, le fait, Mambri Coco, Tsengo, Yangé, Nakoufa. Donc, en bref, tout ça, le théâtre, Tito, comme Pena, OZRT. Na groupe Nzoi Bisona Bango, tu as évolué. Na Kepoto, na sali 5 ans. En 1980. Na Suisse, na 84. Na Kozonga na 88, 89, na Zongi. Tant na Zongi awa. Juste écoute, tant na minute na pour leki na Jacques Ntingi New Jack, New Shop New Jack Ntingi Azao na Kishasa o abengisa inga na poto. Bazagina di tutala ngunza o mabenga na poto na Suisse. Na vanengi pena bango batikala ngana ekozonga lelo pe azana kin epe kotala biso donc après kozonga na ngana poto na 89 wana na ekokota na chic choc le nganga deda solliciter ngai tiko sala pièce liboso papa Ntsakala allo pièce na liboso sala na chic choc yango wana mbala mo pe fulu efulanga pe mbala mo ngadela za mutu te mokere kurando kiti efulanga pe mbala moto voyager nango pe toke ba province ba wapi to tambola to mati ba avion. Nous avons jeune na TV. Aspect na koti na WhatsApp na l'action image ngo mona ngaba mandefu ebele tout noir souki pe belé aspect vous senti ya ko sakana te aspect pe sila na ngote ay silité nikolo na luko na tiki bo soko yo moko tali image kuna nansi cameraman azomona ndenge na ndaku batu bazomona nezo pesa mafuta ti batu bazolula ngo trop donc c'est-à-dire que après na bangade ya na travailler pas pour créer une nouvelle langue de Mangowa Salamia pas vous créer to Mangowa créer non to créer qui yem ta créer qui te non bon ba te créer to ki ngai baba mungita mulex nguma na yema ngo 5 personnes et qui est ta so ki da créer nouvelle non ta to kabona ngadi dia to que ça nouvelle langue to ke ko sala ya sala gite to to ça kana président bon la lequel na buli ndeni ya comme président yem ta comme kamba bino bon Willy alenge to bomba groupe neni
Tant que les dieux du théâtre. Eh bon. Wana Willy Mambo. Papa Ntsakala. C'est-à-dire que leadership, tant que moi succès na epesa, alinga tikala yemo, ce n'est pas bon. Toi vous avez un bon terme, qui beaucoup na ranking, et qui tout côté. Alors, nous sommes chic sur le yenge, et tik mangale da tikala méthode na bon terme. Maman mangwa une nouvelle yenge pas. Na yo kutape kuna mindonde belé akomo luka ba mindonde na ba nguma ba mulex ba baba mungita ba mbote yango azana Kishasa awa. Nete sous zongi de Canada. Alors, mulex John mulex na Afrique du Sud ba mbote nongo. To sali bongo les dieux to kena les dieux pas les dieux sanini kabwani. Muli akena groupe na ye ngana tikena groupe na sali groupe na les abeilles. Yango na moi les abeilles de Papa Ntsaka les abeilles. Mais en temps, nous avons agent à RTNC. Ça c'est très bien. Je pense que qui parcours ya Papa Ntsakala et ça comme moi bien que parcours ya artiste na biso Papa Ntsakala za parcours mulaye abeti solo na moi mon coste et moi parce que partout za oleka neti bazaki omoni la kaka na chic choc mboyaki pa mangwa boyebi lisolo et les loyo aza groupe na ye les abeilles na kosepela tolanda élément oyo koko de mazo proposer biso bongo tozonga tokoba lisolo na biso autre scène suivant. Namoni po benga te. C'est quoi ça? Po tatikela ki message na yaki na koya pe na ozonga. Aussi sananga. Yo moko ko comprendre te kezanga na yaki. Non, na idée na magité. Sakala. Nenga lobe. Nana droit kota nena nini. Yo grifelenga ke yo bala obota. Nengo bala. C'est quoi nous ça? Que yo ningo gana. Est-ce que yo aussi don aussi sananga? Yo beloko yo prometanga na vite. Yo prometanga o balangati. O yebi ngoti. O monde na zawana na ko yebisa mwasi na yo akokutanga awa. Pe na kozwa biloko nanga. Na ko yana mama nanga na tata nanga. Na famille nanga mobimba. Taka na monde to yebi biso bien terre. Mais soit posé. C'est la tout nous yeba biso bien terre. O yebi nga très bien. Est-ce que yo sili salanga? Que yo sili salanga? Omoni yo, nyoso ebima. Omoni secret motema. Papa. Na na tina na ngoti. Maman mtayaka. Yindayaka. Toujours ka bon. Mais atika numéro tinga na bengende nini? Papa, si salanga. Na makam nini? Omoso si sinanga te. Sakala. Nyoso moto epela. Omoni secret. Moi ba secret mitema. Na obimisango lelo. Maman. Eyi kanga yo nani? Mais non s'intéresser noté aux anani anjine nani na pesaki déjà na moni loté on a bimisa secret motema tiango na idée na yo ibala ngo ezali souté. Qu'est-ce que tu veux? Nango dédommager nga po prometaki nga yo prometaki nga na moi sa vie na yo yo prometaki nga ko bala ngati yo prometaki nga ko sala nyoso pona ngati. Omoni mokili neza mukie. Mokili ya mukie. Alobaki ya mokolo wana. Mokili za mukie. Mokili ya mukie. Na de dommage yo. Na yaki pe na ye. Mais kasi to yaki pe alobaki ya. Pe na lobaki na kozonga. Mais tu as mon numéro non? Tu as mon numéro. Na tina numéro no te. Oso pesa une adresse. Mais tu solo na benga po lo banga que je suis au réunion. Ba jeune abino mibali. Na gifle yo hein. Maman. Soki maman Anjaya e obota makala. Na pesa ki déjà. Na moni muto abangisa te. Ovande okwa ekeko ti. Ovande okwa ekeko. Mais écoutez-moi. Lokwa stati. Écoutez-moi. Yo moinga basakana nga. Partout yo kozala benga nga. Nga okosi tosi la nao. Non nakoya. Tosi la nao. Olobi na nga koya. OK. Na yakiti. Na kendeki. Na ye lisusu. Pe na ozonga. Oui. Na ozongiti. Pe na oya lisusu. Yeba ke mukile ya mukie. Partout kozala benga. Soki na bengi yo o répondre te. Na oya. Nakoya. C'est grand mitema ebi. Partout kozala benga nga. Nakoya. Nazo benga o karaté. Non pas aujourd'hui, papa. Lelo? Papa, oui. Baloba wana. Akendeki. Nakoya. Ukileza mke. Il est trop brutal. Trop brutal. Mais qu'est-ce qu'elle veut au juste? Abina dédommager. Longue histoire.
Voilà, merci à Coco Dema pour cet élément. Je pense que ça vous a fait plaisir. C'était là donc pour faire plaisir à tous les fans de Rabbi Mavinga, à vous qui aimez autre scène. C'était là donc pour faire plaisir à tout le monde. Et revenons là avec Papa Ntakala, Mtakala. Idem ou Mtakala, ne uta wapi? Na on répond dans la place on a na linga dès le début à l'émission. Otunaka a to kuti wapi tu es awa ndeni awa c'est la salle de fête Victoria. Il y a maman Don Angélique na gérant François, donc le grand gérant François awa ils appellent sa maman Don Angélique, maman nanga ma soeur propre otobote même on a lingwala où ils place na après ça on a répétaka awa. Donc c'est la salle de fête nous. Vous avez na lingwala. N'après moi na lingwala. Maman Don Angélique ba na lingwala. Donc na minute kutu asaso asa na poto na minute na mwana na ye dadi mbimbi to na ye awa na mwana msusu papa leki atose baza déjà kuna yango mon tango ye faut taper sa place faut comme ça peut place na c'est ça la moi bien. Alors question na yotuni rappelons encore Nathalie d'abord qu'est-ce qui se passait que maintenant nous Mutakala c'est-à-dire que actrice moi akota sika la groupe nanga lera ke nanda kuna bango batuni yo ke kota na groupe nini abina ke na groupe ya Papa Ntsaka mamo papa na ya gangi abi Papa Ntsaka la mutu akala na musala wana ozolanda mutu akala do na musala o ya théâtre abisa pa na ye okwenda mabuko malamu parce que batongo bazana expérience ya groupe Nzoy ya groupe Salongo donc musala ozala malamu effectivement ngaso na osape musananga okomona du sérieux na kati ezati ba poto na kati ba injire to ba nini non même cameraman ya mavoa ngate cameraman na yebi Coco Dema yebi musala na ngai ala barole musuna pesa yeme ya grave suka yebi ngai na ba théâtre amno pe Papa Ntsaka bino batakala parfois vous autorisez il a télé à mabe ozomona mutazola moi ça zola ta presque à moitié ni na groupe nini tina banjonjing ba théâtre amno ne doté yo lobi na banjonjing yo bi ka musuna njonjing so yebi ke ko lekana ngwa wate c'est sans pudeur donc yepona ye lokole ko leka wate il faut asala ala te abilatela ayebi ke na ngona poto Hollandi or poto pe kuna bazana ba famille bazana bana bazana ba âge o pesa ki bakotala te mais musbina mtu boko ça l'effort que mengaite attend que mutu akala attend que bambiaka oui mais ce qui par exemple Rabi au monde natali théâtre mo ben zonzi mo na moni acte ndengona na lukapena na benga ko na bi non ma sœur ndenge olati leki bongo masa ne va pas yo kasi mbala nga poto to pa olingo po ndenge olati bongo c'est Gabriel obenga mingi Gabriel az actrice ya actrice na yo mais siko obenga petro to solola kutu eza makambo suna ko bengi na Gabriel ndino acteur sala net sera sala ke film o ba benga isoki riva soki viva na benga benga benina abete président ya Jonesa le ko teza ina ba mascarade alors na benga kana ko tuna na ko eza ba mascarade non ils aient solo te. Comment bimsa image Gabriel azanti mungando bafia théâtre bazanti bandumba neti bazoko muta injiré Gabriel bon to bunda on a ajo bunda to bunda parce que baza ba actrice oyo to uti na bango na nouvelle oyenge et puis na les abeilles asali succès na groupe nanga les abeilles il est là comme indépendante donc na défendre ka bango non na ko bunda na muto oh Coco Dema injiré nan photo bunda na oh Rabbi Mavinga non les filles de théâtre apparemment ba refléter image moko boye comme si elles sont très légères comme si bazo lukane peut-être je ne sais pas quoi et ça fait pas bien na bien ça fait pas bien net Gabriel est-ce qu'il a télé Gabriel na moya lelo auti nango wapi soka bakia luka kama ko luka mais ça luka ngopeti mais tela ka ilate eza lokola style na ye yango wana style na ye yango wana donc etikala na ngwa aza start mais tala hotel ba fille na bien te azena groupe bon do maza olata nini afia olata nini ire na olata nini ba msusu bien bon Gabriel na tournage na ngai atikala olata mabe na taba pièce no msusu neti ba fashion fashion ndenge producteur mo alinga isa bon. Et vous acceptez comme ça les producteurs oui, c'était comme ça. Alingaga l'axe style, banabas bakomaki pantalon qui dit moi sous-vêtement na nini boxeur na yebi milikolo. Et il prend sous-vêtement il ba boxeur.
Nabia neti par exemple batu suso ba commenter ke bakata ba commenter e bakata ba tie mo kongo moi c'est mo munene na ba singa minene lokola ba singa kwanga o ba tatouage o e bakata ye wana asa muta ba science na tomboka mabe mbala mona ke luka ba image bakata ba tourner na dadi ba pesa mo kongo boye na mona bibo botala mo kongo bakata na mona moi si wana ba kokani ba vanda ni na luka ki image na l'ensemble na pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi basali bakatande? Mais bani ko ridiculiser batu pamba. Bo yebite Facebook ma ipe ningana pamba. Non, ma yone ningana na pamba. Ma yone ningana pamba. Il y a pas les. Et puis moi na moi on a du fumer sans feu. Et bagata fait à persakate. Mais moi na moi ça batia persa awa. Et bagata pas na tatouage awa te. Asa na pela tatouage te. Vous n'avez pas cherché à koyeba pourquoi basali bongo? Oh, na lobby hein. Na monde tout appelle binemite. Tu appelles ma binemi? Yo si la bien zangi ba concurrence na binemi to kasi na monde na yo. Tant que journaliste. O tu appelles ba tout ba arabi pe fier neki. Faut te critiquer mon comme sous. Et ba ka te pe parler les mikolo ya zo tourner trop. To critiquer pour ba tu ba tin leki ba mbonga ba tournage ba tin da sauter. OK. Voilà. Ah, ça fait très mal comme ça. Biso tozana pona ko promouvoir ba artiste na biso tozana pona ko tombola ba artiste na biso ba osala fierté na biso jusqu'à l'étranger. Art na biso, théâtre to musique ezo leka ba frontière rebelle, ezo pesa, ezo teka mboka na biso libanda, ça fait du bien. On est donc sur De La Foi TV, une chaîne chrétienne ndenge tolobaka, et là je profite de cette occasion pour saluer l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, et je pense aussi à David Kibanza Makasi Mingi à la régie. Merci à vous. Et tout ça, na Papa Tsakala. Papa Tsakala. Sœur Nabiso Mindondo, artiste moko ya Makasi akufi, mais pendant bobsek nae toyoki mwa nungu mwa makambo iloba mingi. Na kombo na yo na kati. Par rapport makia. Oui. Par rapport ya bambongo bokende kozwa. Il y a un petit peu une émission mon asaki na YouTube na bi c'est que ba ndenge boteli melama kama matanga ngo bolia kana no bambongo ya mbolinga chaka kongo ayate tiko e revesta ki bino sopi bino. Merci mingi la question non. Je pense que 10 heures nanga minondo akufaki parce que toi na ba coopération belé na ye pour tout ça ba gens RTNC et ça nanga passe au sakanate. Mbongo matanga ta oli yango toke okotongela ngo toko tshako pena commerce te ko sala eloko terabi ngani atikere ko sala démarche moko te ya makasi na sala pe démarche moko te na bato ensemble pona ko luka mbongo pona mindondo jamais na sala eloko moko ba benga ngai j'étais même à la maison na yuka coup de fil ambalo sombo oh John papa nsaka loza pe na bina na ndaka biyaka okrotika ngapa ya rieti wam excellence Ariette Wam abi ok na komi tukutene na victoire abi abagi na ngana komi kuna ba 17h na bureau na ye sur presque Kasavubu yango ka elukelo mindo abenga isusu koba toke ko accompagner mbali osomo po ba benga ki yimba sola nai to zeli pe 17h ko ari excellence ai excellence na yeto solo li ba solo na mbali osomo to solo ensemble papa esili azu enveloppe na ye apesi na maboka mbaloso tango esili bongo excellence asani moi ba photo ta ba photo na pe bino pe moi transport moi motivation non attendez ba photo na pas abi abande ko na ngai moi transport na mne bokende o papa saki to bimika libanda bon to garder car mais vous te pesa masumo rapport le président NTPC mais tant bino bo ba photo na biso bimi c'est qui bateau bango na mais bino beaucoup basolo ba foso sambu sa bango tanga ba kombo bango mais ba publier ba photo na Facebook rabi bon ba mona kité ba mona ki to bon mama wapi tango bimi déjà que bazo ki quelque chose molinga to tanga monta pour excellence ce n'est pas bon peut-être bino bokanse ki apese ki so ba million to ba 50 000 to ba 10 000 mais to ko linga te to leka na TV na éducation ngana zanango na lobaki no excellence apesa ke biso na l'équipe na YouTube na l'équipe na nini na lobi jamais to garder kaka c'est bino bo finga na mnonde bolingi parce que ba tupe ba qualifier papa ntsakala tema mabe papa ntsakala alingi muninga matate neti nani amatate ba tebele neti nani amatate ne comme rabi mutata non neti nga soko tangi muninga matate na takina ba actrice lokwa ba domanzi azawa
so na kanga ki melelo azab te ke bana basi ka ba afilu ngazab Irene Makisa azab sans faute azab qui peka bese na kanga tant que binanga papa na ko sala groupe na nga frappe encore akenda na ete frappa oh mais to sala na bon terme ku na benga ke so na ntunzingi na nga to tourna na bengi bon ça bino oh to na problème te bon Willy Mambo Willy Mambo c'est mon petit yo yebi Willy Mambo oui a tout travaillé na l'Eldio pendant des années mais à ma grande surprise allez-y oui na moni a publié la vidéo alors nga Willy Mambo a solo na comment boza effort nanga moko oh bien sûr mais lo mona so regretter na vie nanga na bantsonzingi soki lelo basa ko pena na bantsonzingi te parmi bato basa ko boya ko pia numéro nanga to ko empêcher ki papa ntsaka la kina kati vous pensez que loze ko empêcher bazwa numéro Willy Mambo pona nini mutu bozali na ye bozali ko tshele ba cage Willy Mambo azwe na bantsonzingi te akende musika te pona nini moni mutema mabeto producteur nini oyo abenga lobike nana besoin numéro Willy comme ça. Vous voulez dire que Willy Mambo était incompétent et c'était un bon acteur? C'était un bon acteur. Willy n'était pas sollicité. Willy d'abord Willy alinga qui était acteur et les abeilles baba na ko évoluer na banzonzing. Alinga qui était parce que acteur on te fouta bango te. To ko pia bango le côté. Mais ce que copa nzonzing e major bisadi da na copa nzonzing. Ngana ko permettre bokende bo sala nzonzing bo zo mbongo na bino. Et sala biso bien. Il na zem tema bien. Ya za ko boya na e. C'est là où le nez du problème a comme banangi banzonzing. Si ko mutu ka major soka bengi na yete za faute nana. Si ko soki titi kalo benga ke za faute nana. Mi titi kalo ko benga epé, mais Willy ba ko tourner grâce à Bakata. Parce que Bakata mtabane ko solliciter ba producteur, obi ke Willy comment ba scénario, Willy jouera bien, bo benga ka epé. Ta bazo négocier makamna bango na salate na yebi na ko tutenir za kuta na ba producteur wana. Bon de Bakata zolo bana po ni yopo zolo ba te ke Willy comment bien, jouera bien bo benga epé ça moi bien. Na ko na producteur ni. Ba o zo travailler na ba. O netinan. Parce que travailler peut pas titikalo. Aiko travailler pas titikalo, tu peux travailler pas yaki. A ça la film auto benga ki film nini Moscovite. A tourner qui pas titikalo. Ba place msuka a tourner ba producteur msuka ngana tourner kuna te. Et ba ka travailler ko négocier. Quand on vidéo na ça vous a dérangé. Non, et déranger ngana bi a Willy pena zengra. Pourquoi ko et puis pas remercier Bakata que non ngape e Bakata e denga ibona boy. Mais ngai na alba ine kaka boy. Soka ibi producteur moko. Parce que nous avons un producteur belete. Nous avons un producteur moko oya benga kaye na canal nanga. Hein? Allo batanga kombo na e sala ngabi. Na canal nanga ke viens Johnny mais producteur tel boy. A benga kangai to Jacques Nsingi mwanza producteur on kombo na obe bless ntsakala. A benga inga pona tourner yo boy ko pia numéro. Atanga ta kombo mo. Sinon, vous en un bon terme. Mais dans un problème, il y a un rectifié. Par des fois, ça vidéo. Oh, mais il y a tout côté, peut-être qu'il y a changé de numéro, mais na Facebook, na Willy Mambo, mais comme il ne répond pas, peut-être à mon avis, peut-être bien, je ne sais pas. Zamba sunga kimia ezala papa ntsakala analyse na yo na théâtre lelo na théâtre kaliza ndengeni le théâtre kala tozai komona bozai ko jouer yango côté technique matériel comme tel les a quitté et parfois caméra moko je ne sais pas ba difficulté bozai na yango et mes côtés thématiques tozai sentir que vous avez exploité ba thème ya bien fond vraiment ezali ya bien et pour kala besoin ba moyen te amona tsakala mutuka moya kitoko na ndako moya danger lelo mituka kitoko eza matériel ezali mais apparemment ba théâtre kalezo leka ba théâtre oya sika ya lelo moni ndako saote tolaki na le grand réalisateur moko le fait Tengesana Chitengesana oya yebaki réalisation ayebaki cinéma. Aza ko tourner théâtre na kata studio ndoko tshaba caméra mi balemi sato mais na libanda boye to sala ba mona tsusu to sala ba bokutane na caméra moko mais eko bimana ko la 3 caméras azo bimisa biso na libanda na caméra moko kaka mais soki botali film bo mona ko 3 caméras ozolanda ça j'étais bah tu me souviens mais quand on a 2 caméras 3 caméras et comme na montage et comme il y a difficulté nanya tindenga na luka ba na luena na luka mindondo a poser caméra moko ne kaka nani koko de mazo sala
2 caméras 3 caméras mais l'air assisi tournage a comme un montage à zo kokali sauter totika ko totika. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout ça là, est-ce qu'il faut le réalisateur il y a ma casse. Mais faut paix à son âme Papa Chitengesana, paix à son âme Serge Mukunya. C'est machine. Toi qui peux machine ndeko ya le mabana. Obi que lelo yo tant de tourner ba film tout ça na ba réalisateur té. Tout ça na réalisateur té, c'est normal té. OK. Or réalisateur azo guider sur makamunyoso. Tu tourner ka biso moko, yo mozo diriger. Net le bakata comment diriger pe batu mais wa réalisateur. Azate. Ah. Mawatro. Voilà, Coco Dema va nous proposer encore un extrait de théâtre. Je pense que ça va nous faire du bien. Suivant cet extrait, on se retrouve donc tout juste après. Autre scène. nazalaki ya pa mama wana sisea mwasi pa Joseph wa Atlanta nakendaki kotala mama na bango tema bengangaki makolo ezo déranger makasi kutu mama na bango te ezalaka koko na bango mama na bango baza na ekunati ezani Ansoka nzoto kolemba lemba. Bongo yo kelukela ekisi oyo ezangi na moi menace muka. Na mulunge. Mais ça va. Donc le chemise oyo pe ba chemise ça la pe touffement. Ba chemise opozola tara oyo pe ya mwana pe. Mukeleza muke. Makambo mukeloza makambo tande bazoba mukeleza muke. oyo tila osala bato mabe na mokili oyeba yango teke mokili eza moke kotika mobongo te mokili eza moke makambo nini solanda ye il est comme un fou depuis bango na problème ya motu oui bien sûr oyo yambre oyo ate yango dérange esali otension boye te ye pourtant toosolola nde. Voilà, merci à Coco Dema pour cet extrait. Je pense que ça fait plaisir à vous qui nous suivez. C'est donc l'émission Autre Scène sur De La Foi TV. Nizape pa Boulanda Biso. Awa Bogozo avait émission à bien Bogozo Makamba Kitoko. Moi, les solo, na artiste, na bolingaka. Et ça là bien. Bolingito yamba artiste na omoko sepela na eko mela biso kaka. Texto to yamba na biso bango nyoso. To zande na mutu ya kala. Ngana benga ba mbuta za bantu. Basala basala makambo ya kitoko oyo sepelisa bato bien que lelo makambo ekomi mwa mavwanga. Et c'est dit à quoi? Parce que vous n'êtes pas réalisateur ka bazate to gouvernement zo pe occupé bino te ni bien bino moko pe bokomi ka mwa lolendo to sali pe mingi bazo sunga biso te. Non, mavwanga ngo musala ngo ekomi nango ebebi nango. C'est dit toujours ça so ba film nango. Mais ba producteur nango na lobi ya rabi. Tout ça na kata groupe. Yo suis contact na muta poto oya yebi ana fourni site nanga mutu mso commandé film to na sana film nanga moko boy fona pesa yo me film on peut pesa ye boy ko ni monta le su monta moko na c au 4 épisodes fona pesa ota $150 et c'est ça la marque ça m'a été alors ya ngom musalango tabso ya tourner en foot tabso comme ce n'est pas bon zolanda biso monto bebisi ba to pesa ba producteur mutu moi orgueil wana mona kaka moi ke producteur atali bobo des waka kawana et c'est ça boni madame Nayo maman Doudou vous savez dernièrement to saka émission moko vous avez ki na kondongwana mama kindaka pa na bango libale kufi asundele liobana bajimona on apesi ba ombo bato ba te ko za papa mapasa wana eloba mangate maman Doudou papa nsaka la ya joni muto akala tata mapasa isala ki to ke ko lukaye na ngaba to sali moi surprise to sala ki surprise tout ndenge ni sikoyo je pense que vous en votez maintenant maman Doudou pas de problème asa très bien asa bien kalate rabi kalate au mono rabi au couvrir ata image ya uzo image na Coco Dema. OK de problème ça te quand ne bosala be mission wana to ça bon terme. Voilà gloire à Dieu bien pour ba image gloire à Dieu je pense que bandeko balobaka rabi songi ba émission na yo témoignage yango émission rabi ya on a le na batute
nakumisa Emery Emeda Emery Emeda mutu na ngai en Allemagne Emery Emeda bambote no makasi yango Emery Emeda na Aimé Makiese mama Mundibu mwasa pa akoba